22 mars 2022, Canal Presse au féminin, ils ont continué une belle initiative. Il y a Jules Boulembi, Minto Misana Kobenga Yende Kozulu, Je suis Bandal, Mobalo Andimi Kotika et Bonga na Canal Presse pour le mois de mars, mois dédié na droit ya ba maman. Après Sibiso et Bonga, Bomonaki, Mikolo Eleki, ba mamé belé ya ba média kili ba presse en ligne, ba média mususu ya ba ba leka kala betando ike, ba média mususu ba komaka na lokasa ba lekaki ba se belé ba leki awa lelo ezali mokolo nangai. Et puis juste à vous rappeler que non nayokaki ba na message na bino maman Laetitia ndenge ndekozula aligné bato belé mais yo to mona ote na epsine MCM noka kenga pe mokolo nanga ezali mokolo nanga lelo mardi 22 mars 2022 o ndekozulu apesi ngai confiance asalinga confiance pour na présenter émission oyo Canal Presse. Na Canal Presse ya lelo avant to bandana nous tokosenga na régie ba tela biso SOS oya mama oyo azo senga lisungi pona mwana na to lande plus juste après tozongi pona ko développer ba sujet na biso Canal Presse mokola lelo Maika Mwaka bandeko bino moko boyebi comme d'habitude soyo bo moninga na TV bo comprendra déjà que eza dossier SOS bambongo bo pesaki ba opérer mwana à un hôpital. Bientôt là, tu as une vraie image dans le hôpital. Azo téléma, tout ça pour la cotisation au bino bozotinda. Et tikali kaka problème ya mbetu na séjour où ya repasser l'hôpital na bakisi. Mais ça na bandeko oyo vraiment tant to beta kimbela la fois passée, bayoka kimbela wana nde basali geste yango na bengi mama lelo pour na pesa ye contribution à bandeko. Yoza na papa Baudouin Kazu Kifa azaka na Liège na Belgique. Merci beaucoup. Toza na papa Kennedy Mabesi yaza na France na Paris. Papa na biso Baudry Manete Luola yaza na États-Unis. Papa na biso Océan Diallo azongi lisusu. Ça c'est la deuxième fois à ça la geste. Et un moko na papa Baudouin Kazu Kifa deuxième fois paix atinda pour na maman. Merci beaucoup na bino nyonso boyebi ko contribuer yango na bengi maman pour na remettre enveloppe ya ba contribution na bino. Merci papa na ngai nazo pe susu kabra. Merci papa na ngai na gesto bosaleli ngai onga na kana kite bandeko na ngai mwana na ngai liboso mbele na minito likolo eza okatana na bolingo na bino ya Nzambe boyokaki kolela na nga bosungi ngai lelo babongisi likolo mwana na ngai baopere eleki malamu bandeko Nzambe. Merci Nzambe pambola bino bandeko. Merci bo comprendre émotion bauti musika. D'ailleurs pour votre information bazalaka na kini te bauti Lubumbashi mais Nzambe amemi bango na kini parce que ayebaki ke solution et que uta na kini nenge na lobaka kaka yo otikali soko moni ko pe ko assister bandeko numéro ezalaka moko 00243 89 94 78 200 soki botindi tokobenga mama aye ko récupérer ka ndenge bozomona soki eye ekekoma soki pe komi akoloba po bozala sûr que o botindaki eyebi kokoma. Merci beaucoup, Mike Kamwaka. C'est parti maintenant avec nos invités. Na plateau, toza na ba invité mine. Toyambi, na loboko yokoto, toyambi machine ma politique. Aza, ya UDPS. Avant que na présenter mon ninga mususu. Machine ma politique, expliquez non. Comment eza, comment ba pesa, comment tatana maman a pesa auto machine ma politique vu marambo yozo sal. Merci beaucoup, madame. D'abord, merci beaucoup. Na zana esengomi. Na lobby okota te, expliquez nga kaka. Tikanga na kota kambala. Te kokota te. Non, kokota te, expliquez nga machine ma politique. Bon, machine ma politique, eza kombo papa na mama babotanga na ngote. Mon nom c'est Daniel Kabea Ilunga.
bandeko balandaka nga mingi o batali combat degré ya combat o naza komene bapesanga bakombo mibale ya liboso ezali bitre ya mibale ezali machine ma politique machine ma politique ezali kombo ya balandi o baza na bandako na minute o baolandanga puisque so na kutani na yo za makasi te machine ekobonza yo to comprendre. Oui. Koto tozana Alain qui a PPRD. Bonjour Alain, bienvenue na Canal Presse. Merci madame pour l'invitation na yo ya lelo et puis mbote na co-débatteur na ndeko Daniel Kabeya mbote na bana nyonso ya Canal Presse ya Tongo tolingi ba congolais mingi yango toyé pour répondre à l'invitation na yo. Merci beaucoup Alain, to signaler que non Alain la personne maloba to signaler que na Kinshasa na Tongo lelo mbule beti makasi bandeko mususu mibale bazana nzela ya Edmond Izuba journaliste et puis tozana Armand Mukulu ya CCU na Canal Presse leo toko beta masolo ya élection ya ezali koya ya 2023 et puis to beta pe masolo ya bavio ya Congo Airways eloko nini esalami na kati ya Congo Airways na kati ba élection prochaine ya 2023 tolinto lobela nini Mpanzi na ngamba mo na okene na mutu na mbala mo ya liboso pa machine ma politique. Na TV5 papa Némi oya PPRD aza député national oyebi alobi ete soki famille politique na ye epesi nzela na tata mo oazaki mokonzi mboka na régime eleki Joseph Kabila Kabange sur ba pesiye kitis acha libaya akocha na yepe libaya. Merci beaucoup madame na mutuna na yo avant d'abord na ya no na yo laisse biso temps quand même il y a qu'à s'exprimer non toza éviter biso 4 personnes mais les lots na stade pour se retrouver pour profiter d'Edmond Izuba azana nzela signalé oui kokata biso malobate madame liberté d'expression quand même d'abord naza ko remercier d'abord Ndeko Zulu oyo apesi d'abord fierté na ba maman puisque ezali eloko ali sekité kozwa d'abord ebonga kotikela ba maman eza ko honorer bango eza na n'importe qui te pose que ba journaliste ebele na benga ka bango baza ba égoïste ndenge bazala kana ba sedaka micro pamba te kiti na bango pamba te mais eza na ndeko na biso to komona Ndeko Zulu wa ko enseigner ba journaliste ebele que non il fallait ba considérer quand même ba maman na initiative ya mokonzi ya mboko tozana ye sikoyo oaza kolinga ete basi il faut ba développer et loko mobali il faut initiative la chef de l'état kangi sona makambo Ndeko Zulu asali rapport eza répondre biso papa non na répondre yo te na ko silisa idée na ngai tete usa ko pesa malobe pale non non so botolinga malobe pesa bien o ko pesa Ndeko ale sans problème eza na ngona problème te mais ngai na silisa idée na ngai le problème na zolinga ko yebisa yo ezake idée ya Ndeko Zulu eza ebalani na ndeko ya mokonzi ya mboka puisque mokonzi ya mboka alingi ko considérer ba mama makasi amoni ke ba mama pe bazana mutuya bazana eloko ko enseigner pe ba papa soko tali na gouvernement na biso congolais so tali makambo ko yiba ezaka na ba papa mais ba mama quand même ozomona ke babanga na bango makambo so na yebiso ke mama ni no basalir ka yibi azate mais ozomona ke Ndeko Zulu aza parmi batu oyo baza kolinga développement ya basi na kati ya mboka oyo yango na lobike na funa ou soit na bandala asi anyati bao bakoya mikoloyi bana malgré toi na temps campagne te mais faut ko témoigner misala malam oyo muninga akosala avant ndena ko yebisa batu bo bakoya na funa bakeba bakoya ko sanza miyoyi pamba batikela Ndeko Zulu pona banda na sali na nga campagne te tellement na za muntu amaloba makasi Toyokio Joseph Kabila famille politique c'est ba persécutus prochain candidat à l'élection future à 2023 et ça un mécanisme ni ça mandé et puis ça se constitue par rapport à cela qu'est dit la constitution sur Joseph Kabila comme sénateur à vie. Madame d'abord nayoki lokola kake lokola nayoki pe soni avant na yo na motona wana puisque naza d'abord mon famille politique à Kabila te Kabila za dignité to beta kama solo na ye na kati ya mboka oyo soki de l'autre ko beta li solo Kabila to beta pour la passation des pouvoirs mais Kabila a bebisi vie ya ba jeune nyonso bazana Congo lelo vie ya bango e bebi likolo Kabila
Kabila détruire Congo, asali Congo ya sikana kinga kati. Atongi kuna courant ekendakate, ma ekendakate, bazo nyonso ekufi po ya kendo vanda na kinga kati. Abomi ba hôpitaux nyonso ya l'État, asali ba hôpitaux na ye privé, au moins na ye asali, o ba ko benga mama ni mama, eloko moko ezati. Nde siko tango zoto na ngai ke monsieur Kabila on dirait Kabila zajini on dirait Kabila zandegini Kabila bomi chebeye parce que tango yemi kolonyon swao mais peki si était madame tika ngai uzoli ya minute na ngai tika ngai tika ngana fina bibon pour nini ozo répondre mbala moko tozo memanga na ba cheme milai pour répondre madame tokei question ba répondre ka yango ke ozana ndaku tubi ozana ndaku balobi non te na kati ya politique so tuninga mutu okende musika so tuninga mutu na mais que kasi kenda kata mwa pembe il faut virage les okende musika mais so ki virage ezate mais mutu ne za malamu te tokei kasi sikanga na yebisa yo ke Kabila za dignité Kabila ana muntu moko te akoko pese biso ke lelo to voter vaut mieux aller vaut mieux Chibin vaut mieux ataji mikiteng mais lelo yo muntu lokola Shadari obeminaku o baya ko bimisele biso muntu muso wo muilani kasi ozo boya constitution kasi lobi nini constitution lobi nini na kaya Joseph Kabila constitution lobi nini avant bana ko boya nyonso madame tozo lobela makambu mutu no yo tuninga we bisinga ike non muilanya alobi ke soki famille politique na eba pesie ndingisa akosana nini akopostile ezali kambu ya kokende na constitution te puisque Némi azali citoyen ozoboya nyonso on a tuni okasi na bandi d'abord ko boya pona ke Kabila ndenga zawana za dignité to banda kotanga ye na kombo na ba plateau aw puisque Kabila baby si ba vie ba congolais belé bato ba vandi na banda kumbule ko beta o ba ko landa biso na minute ba na dignité ya to banda ko yoka nyo Kabila non to solo la masolo ya bato ba bandi politique sika au sein ya PPRD puisque Kabila lo baki boye na vandi tamulai na zui ata 15 personnes ya maile ya boanyete wana muilanya za directeur ya cabinet siko muilanya parmi les 15 wana Kabila tangiete siko lelo soki ayeko pesa candidature na ye akola kisebiso maile ni vaut mieux nde na yebisi ke lelo na PPRD to solo la masolo oyo ya bandeko ba yesika ba Alain o baza plateau ba Petit Chibin ba Jimmy ba Moussa ba papi Moussa ça va mais kobeta bato bazana ménopause politique non peut-être azui bato asika no uti kotanga Balin ba Chibin bato asikati peut-être azui 15 ans baza ba jeune oyo quand même lelo ba porter un plus so qui peut perdre lelo azo résister za ba jeune wana mais ba père ozo tangela nga lokola Némi azana ménopause politique aza isusu na iloko akoko porter devant ba congolais te ndena ko yebisa yoke na bato wana nyonso tu baza ko kolekisa na bango ngonga ya pamba ezala na lamuka ezala na PPRD candidat moko te azate naza ko yebisa yo oko pese Félix azate bato nyonso wana bazo tatone na ko yebiso madame yebisa ba kongomani ozolanda ndeko ala amin prononcer wana nde yo lobi wana oza oyo ndo lobi mais mibeko mboka soke pesi bango nze non ko telemela ndeko Némi muilanya que akoko postuler est-ce que ça na problème azana problème na l'état congolais non Joseph Kabila azana tenté Kabila au moins akufwa assez quoi les sous machine ma politique azana tenté to akokite to epé ba pesi madame na yebisio ke nazo ko yebisa yo bien ndingisa ya Congo na biso mboka o ya biso oyo eza po yo boyi te ba kongomani nyonso ba yebi place bazali naza ko yebisa ke loi na biso ya Congo et permettre te que monsieur Kabila ko kozonga lisusu te na pouvoir Kabila sengeli avanda na kinga kati atala ka banyama na ye abenda ka mandefu alo baka kimboke lengi c'est tout mais azonga na politique akozonga lisusu te ole ya kozonga sa monsieur Kabila faut mettre zonga salaire loi mboke lobi ke na akozonga lisusu te avanda avanda kinga kati aza déjà na fin mandat aza déjà na ménopause politique avanda kuna atala ka banyama na ye afutisaka bato ba kokota na kinga kati Alain PPRD même question papa yo lobi ya lobi ke loi ya mboka lobi mais c'est Kabila fini avant d'aller na kingakati. Merci madame d'abord pour na mutuna na yo mais il faut que yebake toye awa pona ko sakanate
population azozanga biso azana posa yoka mayele ezali koloba na média. Et donc de Kabeya tika ba émotion na ndaku aye awa pona kolobela politique. Ami bengi machine politique il y a loi et ose permettre que à défendre yango au soit machine politique il y a sous les bois, il y a c'est banzete na télévision, mutazo balokola na c'est banzete roi parlementaire debout. Parce que ne banderiti na suka atanya article moko te ya constitution o ezo pesa ndingisa na ndeko Kabila na ba onyo satangi base la candidat oté. Je crois que le débat faut être rationnel et scientifique pour être profitable dans la population. Mais avant, comme madame, mais je voulais un peu dénoncer une chose. Ce que tangi l'article 193 de la Constitution Nabiso, et le dit que l'administration publique est apolitique, est neutre. Administration Nabiso ya mboka est apolitique, c'est-à-dire que muto ozo sa de la mboka na biso bako kotala couleur na ye politique te bako kotala tribu na ye te bako kotala elongi na ye te mulai na ye te mwindo na ye te. Maintenant nga na za victime, n'est-ce pas? Il y a discrimination oyo article 193 ya constitution na biso do pekisa. Ce que otanga on a repéré madame Mukanda ba komi yango notification office des voies de secteur agricole OVDA ezali établissement public na kati ya ministère ya développement rural. Ce qui otali wana ezali notification ya DG ya entreprise wana OVDA na Koloba. Awa depuis le 27 madame Mimo Otanga le 27 janvier 2021 où j'ai été notifié comme directeur financier ya entreprise wana. Banda janvier le lot ozali na 2022 na mois ya mars mais nazo fonctionner te. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion politique. Alors, to komi na nazo conclure, je parle avec des faits. Awa ezali note de service date nango ezali le 10 mai 2021. Il y a secrétaire général, il y a ministère de développement rural. O asengi a renvoyé biso. Autre qui a nommé na arrêté ministériel wana tozonga nanu le temps que bazwa ba disposition ya sika après changement de gouvernement FCC cash ministre sika yé que sous les ordres du ministre je n'accuse personne mais ça va fait biso sikoyo bazan toye awa ko dénoncer acte irrégulier wana il y a directeur général, il y a ministère dans votre tanga awa parce que yé azalina autorité sur une entreprise azalina personnalité juridique. To comme la ministre, n'est-ce pas? To dénoncer et loko wana que acte wana ezali irrégulier et illégal et donc il faut plutôt ça. Banda to comme la ministre tilelo madame Tozoloba et là qui le 13 mai na opesa yo non il faut na comment on va faire si le réponse exacte mais biso tozana ndako maintenant on a yo de parce que na lokola téléphone nanga et comment bilanga na bango ya ko benga ko tinde ko menacer pour na opinion nanga politique mutu moko abenga abi aza proche ya ba oyo bazo kamba union sacrée ke ngana sala nini déclaration na me dedi na kabilisme nanga pour que na zwa poste wana ya directeur financier na OVDA. Madame, et ce qui la sali yangote que ba disposition mususu koya non seulement na za na pause ba kolongola na place on tanga directeur sans fonction. Et donc madame, c'est-à-dire que ba va politiser administration publique, n'est-ce pas? Qu'une personne non habilitée a eu acte mais on peut renvoyer ba agent et puis ba autorité habilitée pour sanctionner le wana ba lobby le monter, c'est-à-dire qu'il y a complicité. Et donc, biso lokolato, ça est la politique par la conviction, je ne peux jamais. Déclaration à Séninga, on a ça contre Kabila, on a ça la déclaration, il y a Mboka parce que je m'identifie, na Kabila parce qu'il a une vision. Bah, on va tenir une union sacrée, bah, je le côté. Par rapport à la au saisir justice. Par rapport, il y a démarche, biso to pesa qui confiance dans le ministre Asika. Tu vois qu'il y a une autorité de tutelle, to zelaye, après ça biso, bah, réaction à parce que acte wana ezali irrégulier.
Mais jusque-là, on a réagi, je crois que du souper, non seulement l'institution, juridiction, il y a judiciaire, il y a Congo, tu saisir dans l'instance internationale. Rétablir le droit d'Abisso. Maintenant, pour revenir à la question, madame. Au tout nibiso que, qui lundi, na TV5 Monde, à répondre à un journaliste, que Joseph Kabila, Oyo Azalaki, Mokonzi Mboka Yakala, à 47 ans, il y a âge naye, a pesi Congo Mobimba, alternance politique. Tozi Mokonzi Yasika, Oya Votami, Yasika, na Mokonzi Yakala, Oba Votaki, Bangonyoso, vivant. Ezali, et loko aliboso na mboka na biso. Donc l'ancien président, madame. Ceux qui ont amené na mboka mususu, na Zambie, na penyos oyo, na président bazé belé, bazala déjà mandat bazo vivre. Mais na Congo ezaki soni. Kabila pesi biso possibilité wana. Alors beli boy ke mutu, siko lelo Kabila, a 50 ans. Oko le bela makamba retraite politique te, azali acteur politique qui vit oyo après que Félix Tshisekedi a yibiye ba député nyos na parlement. Avant de réfléchir, est-ce qu'il y a possibilité Zali et puis constitution lobinini na kanaye? Voilà la question qu'il faut poser. Réponse est Zaboui. Ce que article 70 de la Constitution. Différence n'a pas Daniel Kabea. Daniel Kabea ya balabala sans référence. Mais ngai nazolo bela makambo ezali na ndingisa parce que nazalaki déjà na kati ya bokami. J'étais directeur de cabinet. Donc je sais ce que je parle. Muto akamambo kate abadolo bala boye sans référence ya mibeko ya mboka. Et donc l'article 70 de la Constitution nabiso elobi que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, n'est-ce pas? Renouvelable une seule fois. N'est-ce pas? Le président de la République. Oyaza en fonction. On ne parle pas ici de l'ancien président de la République. Il faut le tour c'est ça. Azali élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. N'est-ce pas? Et puis Kabila, Azaki ancien président. Azaki ancien président en Mokanabiso. A respecté Mibeko. Azali des mandats à Longo. C'est-à-dire que le lot Azaki na statut ya président de la République. Au moins qu'il y ait Daniel Kabila. Oyazoya ko se focaliser na ko attaquer na Kabila gratuitement. Ayeb sabiso ke mboka yo mutato kambango eza Kabila eza félicité. Ceux qui ont reconnaître Kabila sa ancien président, c'est-à-dire que loi wana ezo concerné yete. Et puis ceux qui ont créé le sous na article 104 il y a constitution. Oyazo le bilaka makamu ya mandat ya ba sénateur. Et lobby boyke tous les anciens présidents de la République, bazali ba sénateur à vie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la différence entre sénateur ou à élection pour voter, na sénateur ou à vie. Parce qu'on va voter, il faut qu'on se présente à l'Assemblée provinciale pour voter. Mais au hasard, ancien président, va payer titre honorifique à la sénateur à vie. Et donc, à ça, Nandingi Sapé, il y a comme président, il y a Sénat d'abord. N'est-ce pas? Mais ceux qui ont comme président, il y a une institution, incompatibilité, il y a titre honorifique, et pourquoi il y a, c'est naturel. Et donc, ceux qui ont na IDPS, bazana batu ya mayele malamute. Il y a continué à la télévision pour le Bamakambo. Kabila n'a jamais été égoïste dans la gestion de Mokanaye. J'ai rétabli le fait que Kingaka Tazoloba Awa. Et c'est vérité. Tout le monde a un dégoûté de Chitulumbo. Awa Chikobela. Et là, quand les bossas viennent, à qui n'a qu'un mot dans le poteau, à qui qu'on se fait soigner. Laissez-moi, madame, terminer. Laissez-moi terminer, madame. Au tir qui est en Zoloba. À qui qu'on se fait soigner dans le Moka. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Il y a qu'on se fait maladie. À qui qu'on se fait soigner dans le Moka. Maintenant, tout n'a su quoi congolais, oh, Yazara, na Kwango. Azui malade moko wana. A kokende ko se faire soigner wapi. Kabila pesa possibilité. Il y a cause là na hôpital à cinquantenaire, na so pesa référence. Manani bajera gango. Hôpital cinquantenaire moderne, ceux qui congolais azui malade a ko se faire soigner. Moi sinaye, atongé biso na hôpital na Kingasani. Tant on s'arrête accident, au lieu qu'il des poteaux a que se faire soigner na mboka na ye. Et donc Kabila zali sujet. Madame, j'ai répondu en tant que scientifique, na kolakisa congolais nyonso na langage clair et net que aucune loi n'interdit à Joseph Kabila à zonga mokonzi ya mboka soki alingi. Et donc jusque là, na kati ya famille biso politique parce que moi j'engage l'FCC et le PPRD, na kati ya famille politique na biso pour sujet wana et se débattre na onte pour te ko le bilango na média. Le jour où biso to ko sangana
poto luka ko tia candidature to koyela yango au cadre ya pépère de Némi n'est pas n'importe qui ata bo débattre on a famille politique na binote mais soki au cadre ya parti politique no ko la Némi Mulania a lobby bongo na chaîne étrangère chaîne muneno pelanda maramokili mobimba ce n'est pas n'importe quoi Alain. Madame na répondre boye Némi Mulania n'a fait que loba o ezali makambo ya nini ya mibeko ya mboka na biso. Il a soulevé un fait. Quel est le makambo élection te ozo se focaliser na candidature ya Kabila parce que processus électoral en cours ezali biaisé. Biso na FCC tozo reconnaître ndeko kadimana na groupe na été ya ba corrompu. Biso to reconnaître te président ya cour constitutionnelle o azali ki nommé illégalement. Les deux institutions on ezali que stratégique par rapport à la processus électoral. Il faut donc nous corriger processus électoral pour nous dire pour nous élection et ça les mana 2023. Allez, continuer. Edmond Izouba, bienvenue dans Canal Presse. Je sais que vous êtes journaliste. Merci. Dans respect Nazarana on a ba téléspectateurs et émissions je tiens malgré quand même Mboula. Il y a ko présenter ba excuse pour la commune en retard. Ndenge banzela ezali ya kokangama kote na biso kuna na kitambo soki olingi ofofilta ta na nzela bandal kuna kutu moya koloba ezali te mbula mukie ma etoni na nzela kote na biso kitambo bakanga. En tout cas je tiens à présenter ba excuse na ngai na ba fidèles téléspectateurs ya émission Canal Presse. Merci beaucoup Edmond. Te rappeler que tozos betali solo ya ba élection future ya 2023. Et puis na katika ya émission to beta peli solo ya ba avion ya Congo Airways bande mi balo kuti bango baza ko ndongwana na sur question moko ya élection. Je pense aux journalistes Olanda qui Némi na TV5 oya a affirmé que soki président de la République oya kala oya uteko kotika ibonga na Joseph Kabila soki famille politique na e PCE qui tue PCE Makoki Ningisa ya postuler comme candidat président en 2023 à Routia Libaya. Merci beaucoup. Permettre ngai na sala fausse ouverture ndenge balobara na dossier Moroboe oyo zaiko déranger pe population de manière générale. Et etali ndeko Tony Mwaba na ndeko Zulu Alingete. Juste une parenthèse. Oui, juste une parenthèse si vous pouvez me permettre. Donc tout le monde qui ba dénonciation au Jules Alingete la sala qui wazali patron ya IGF. A sali ba dénonciation au esenga qui ba élément matériel ya ba affirmation na e. Mais curieusement, lobby to moni équipe moro ya ba propagandiste ba kiiti kokuta na DG ya Transco po ya lobby ba bus na e apesa ki en location. Mbongo bapesa ki ekoka kité. Mais contre toute attente, Tomoni DG, Oazali responsable et entreprise commerciale yomne le roi à Transco, ko bimisa ba élément na ba média ko lakisa pona ko luka s'occuper vérité, s'occuper nini na éviter or DG wana aza frappé d'abord un accord d'éthique et morale de l'agent public de l'État. Deuxièmement, étant que société commerciale, il a le devoir de protéger les clients. Lui n'a pas tenu compte de ça. Mais aussi, ce que les gens déplorent, c'est que marché wana ya Transco et le cas qui est pas il y a agent moko ya Transco oyo yende il faut qui a fournir DG nae ba preuve. Ce qui agent wana a kosaki DG nae et DG nae lui se base sur l'affirmation et agent nae. Si ko dossier ngopé ba bazo kamwa ndenge bimi boye pourtant ezana nous na phase moko embryonnaire préliminaire na IGF. Banquette nyonso na utilité. Pendant que na EPST bazo zela banquette il y a Jules Alingete sur base il y a confrontation ndenge salamaki baza surpris comment on a show médiatique au réseau Salama. Alors tozo oui au IGF au Sala. Donc c'est un show médiatique banquette morozo mona que eza visiblement ciblé, banquette moroza visiblement sélectionné et puis aux mona que intention de nuire ezali. Donc
ce qui enquête à IGF et Bimi, il faut dossier et kende na parquet. Mais pourquoi dossier ouana? Non seulement enquête non hostilité, chaud et bandit au salama, mais aussi parquet au qui IGF à saisir en côté, mais IGF préfère beaucoup plus à ça la publicité à hyper médiatiser l'enquête ouana. Et au salama pas si comme on a institution au qui fait sa pédagogie na ba entre guillemets détourneur deniers publics mais à aussi permettre il y a les camis na réseaux sociaux si la ligne ta bato na bazalo kwa ka ba milibio ya zando to monaka méthode moko ata okangi bango ti bon ba koseso ba gymnastique belé suka ba rondi makaka Pour moi, Jules Alingué était une enquête, on dirait Molière. Ça dit des informations brutes comme ça, basées en gros, souci n'a pas diffusé en bongo. Parce que IGF, mais quelque part il y a une vérité. Non, ça dit quand on fait un travail de sérieux, le quoi il y a IGF, on ne doit pas être propagandiste. Les enquêtes de l'IGF c'est un flic. Quand il mène ses enquêtes, il faut enquête on est banatan on a parquet. Mais au ezali ba enquête on a début. Mais bon moni publicité nango déjà est bandit à travers la chaîne télévision. Yango zo mona ba juge tant bazo mona ba enquête ngo tango zo komara ba mona on a ba faiblesse belé. Pourquoi? Parce que au lieu à consacrer tanae ya rosala musala ndenge longo bani. Il y a qu'à confronter la source, il y a qu'à élément, lui préfère utiliser ses propagandistes pour nuire à la personne. Alors, on va poser ma question, savoir quelle est la valeur juridique et morale. Il y a des déclarations, il y a des propagandistes, il y a des déclarations, il y a mutu, il y a qui marché ou anate. Quelle est cette valeur, que ce soit juridique et morale? Merci donc, beaucoup, ceux qui doivent analyser minutieusement ce que fait Jules Alingué, ça remet encore le Congo dans 10 ans dans le passé. On n'est pas contre ces enquêtes, mais sauf que on l'appelle à nous faire des enquêtes fouillées, des enquêtes moroïsa sérieuses. Deuxièmement, Maramboya Ndekonemi Mouilania. Ndekonemi Mouilania, il a le droit parce que, vous savez, acteur politique, baza na souci moro. Il y a qu'au pouvoir, il y a qu'au diriger en haut le plus longtemps. Mais si vous avez une exigence moins belle, parce que quand vous avez le pouvoir, il faut diriger le pouvoir selon les normes démocratiques et puis le peuple. Si vous avez pour Kabila, le peuple Moutou a sanctionné qui est. Tant que le peuple a sanctionné, dans le sens nini. Le président de la République, Joseph Kabila, avant même à l'on pouvoir. Expliquez sur de base, il y a Mibeko. Ouais. Malgré oui, sanctions Izalaki. Mibeko et Lobinini. Ah, Mibeko. A la possibilité à Kozonga. Toi, a la possibilité à Kozonga, t'es comme un sénateur à vie. Non, le problème d'abord est à ce niveau-là. Ça dit, tant que Bamoni, Mokondiamboka, ou assis, Bamanda, na nyonso. Bazui, Bapessier. Titre honorifique moro abengi sénateur à vie. Et si li wana te basale lié statut spécial, batie na moi confort moro. Cela voudrait dire que mon kondi na ba confort onyo so ba pesier akoki lisusu kozonga te. Wana constitution ndenge lobi. Oui, mais comment un sénateur à vie peut encore devenir président de la République? Il aura deux titres. Il est non seulement sénateur à vie comme titre honorifique, et puis président de la République, ou candidat président. Donc, on a même interdit à Joseph Kabila de postuler comme candidat sénateur. Balobi yo kout makamba au postuler tali sou yote. Yo toandozo kanga. Donc, en tant que Congolais, il bénéficie d'un avantage à sénateur à vie. Na ebisio ba avantage ba opesa mokonzi mboka so déjà dirigé eza à vie. Et puis ceux qui bozala muto bongo oh batondisier déjà na libungu sotali mbongo azwaka wana c'est plus de batondisier na avantage na bambongo te tozoloba azana droite azana droite azana droite déjà sur le plan psychologique et moral
Yé moko d'abord. Nalobi, Azan la droite d'abord, sur le plan constitutionnel. Parce que, oui, sur le plan constitutionnel. La constitution, la biso, en fait, nous on fait les têtus comme si bisonde, tu inventais nyonso, n'a pas norme démocratique. N'a pas mboka loko aux États-Unis, à l'époque, mandat il y a un mandat. Pourquoi? Parce qu'on estimait que Mouto a dirigé déjà à Longwa, à Tike la Batumisusu. Ce qui peut être la logique qui a constitution la biso, mandat peut aux à la manco. Mais ce qui bataille, non, surtout tiens mandat manco aux à la présidente Moussou, ça l'a bien. Oh, il faut renouveler une seule fois. Balobi, on renouvelle une seule fois. Si ce Kabila yé, et ça renouvellement, ce qui Kabila yé, avec un mandat Moussou, et aux renouvellement, et aux continuité, c'est ça, ça sera une continuité parce que dans le statut spécial au Apesa Kabila, on n'a jamais dit que Kabila a coquille encore rempli pour un autre mandat. Et la constitution, je pense, quand on parle une, deux fois, c'est fini. Donc Kabila a été une fois, deux fois, c'est fini. Donc il ne faut pas nous amener dans des interprétations erronées. Oh, mais ma vision sur le débat moro, il y a la constitution et lobby. Kabila, on a l'avantage comme sénateur à vie à postuler les sources comme candidat président de la République. Madame, tu comprends que Ndeko Izuba, c'est un journaliste intelligent. Moi, je suis mais liboso makambo eza lokuta atoko ko expliquer ya ngote. Ah, eza question ya moralité na psychologité. Mais ezali question ya ko landisa, ko lakisa population, place article ni ne pexi Kabila dans la présidence lisusu. Exactement madame. Ce qui que azo illustration ya constitution ya États-Unis. États-Unis ezali constitution o ezali que ce que osali demanda na yo, il y a une incise ezolo bako ko postuler lisusu te. Mais j'ai parlé de l'incompatibilité d'une fonction à une autre. Un député national, Ndengazan va nommer mandataire d'office aza incompatible na considération de député suppléant na de même, ceux qui sénateurs Ndengemoko, ceux va nommer ministre kuna alongo na statut on a besoin de statut mibalete. Ça c'est la science, c'est la loi. Même Kabila ceux qui a postulé na président. Sénateur à vie et Kena Numopani. Non, ceux qui a postulé d'office à tombe. Je prends ici l'exemple de l'ancien premier ministre Mantamponio. Oh, le statut, il y a pourtant, il y a statut, il y a la loi portant statut des anciens présidents. Ils ont protégé même premier ministre, même les présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents. Et l'objet boyke, ceux qui m'attendent pour qu'ils postulent en tant que sénateur, n'est-ce pas? Statut ancien, avantage n'est pas ça qui est honorifique. Et les autres qui ne parce que, tout mon côté, à salaire deux fois. Maintenant, je la précise une chose, parce que ma politique, une fois, ici. Alors, que non, Kabila soit salaire 685 000 $, tout ça, il faut y baquer. Il faut autant à Mibeko. Mon beko est le biboy. Que ceux qui ont sali Moussala au Silisi, aux ana indemnité de sortie, va payer ça comme Moutou, oh Moussala au Taïko Sala. Il y a mon Kabila Zouaki. Et puis, il y a l'eau en apportant. Laissez-moi, venez avoir des preuves, monsieur. L'ancien président de la République. L'ancien président de la République. Laissez-moi terminer. L'ancien président de la République a zozoua 30%, il y a salaire, il y a chef de l'État en fonction. C'est-à-dire que ce Kabila a zouaka. Mais c'est ça, non? A zouaka 30%, il y a Fadel Félix. Je ne comprends pas pourquoi Félix n'a pas tourné qui est. Salaire non, il a le bien le côté. A on liambanga. Abike non, na yebite. Na zouaka combien? Madame, à lobby. François Hollande Matounio salaire na yo ezani na lobby que salaire nanga ezani 13 000 €. Félix salaire na lobby que na yebi politique. Mafuta na combien na yebi. À rejoindre yo. Merci beaucoup madame. Et nazo linga ko yebisa d'abord ndeko Alain. Yeba que président oyo zo tanga na plateau ke alia Kimbanga aza camarade na yote. Aza chef de l'état. Bomoni accès ya kozange respect. Talande wo ena ba document ozolela. Pona musala. Pona musala tando zolela. Nazolela. Nazo dénonce. Madame, Soki Ozo Katanga Maloba. Non. Okay. Je ne suis pas à l'aise. D'accord, oui, laisse-moi à l'aise. Ok, laisse-moi à l'aise, madame. Oui. Nalobi boy, faut avoir un respect. Tant que vous prononcez ba mon musus. Au moins tant que vous avez le bilogo musus tolobi, Kabila na kinga kati boy puisque vous êtes sous-président de la République.
akomi lokola nga azo autorité azo yo kana yebisa yo Kabila c'est lokola yo yo dans respect monsieur ya kana faites attention attention alors ça malobate ngam na tunyo question Kabila za moninga na yo te pose na respect na ye parce que statut aza nango yo kozwaka ngo te allez s'il vous plaît 3 ans na mandat mundengo moni bozo ta koneme Kabila azalaki bongo te kolobate ka kozwaka ngo te parce que aza congolais loko ape Kabila aza na makoki nyonso koma ndenge Kabila komaki nga na poser question répondre nazo répondre mais il faut na sokola na kotika busoto te po bato bakolanda biso ebele na kokotika te so lobi ke na sokola te na ko répondre pete tika na sokola busoto oyo azana munoko makasi ndongo mona ka ndoki apumbwe na bututi sikoyo ekomi 4 heures kutie na porte azangi sikoyo longo ko sala azanui nde bato ya boy lokola bale oyo ali mbisanga pona terre ale ozanga sonia yo ti o vandi o lati linette no ya vie claire wan olingo sanga na population di Kabila kandi biso asalini lelo oyo IDPS azo fingama Félix azo fingama c'est à cause de Kabila incompétence famille moko ya 2 personnes to yebi côté ba utela te chebe ya kufi batu ba kufi awo ebele olingi to yebisoni papa olie mayebona fumbwa esangisi na tongo awo bando saka na ba congolais sala na respect na population ba kolanda biso tika bato ala mokabaya kana plateau baloba bako ramener loko asika na politique mais Kabila te on dit Kabila za na ménopause politique avant na kinga katinga azawan aza modèle te pona ngana ko prononcer pesa mobeko ezo naza ko yebisa yo Kabila za modèle te na koko tika la ko respecter et atamuke puisque détruire vinanga soka bongisaka vinanga na linga ko ya na plateau te Félix apesa mbele na lingaki ko vanda nanga kimia sur le lot za na plateau eza cause ya Kabila ulingo lo banini boya bo détruire mboka bo bomi ba université nyoso vi bo tiki yango likolo dollar bo kota ngo 37 lelo bo tiki yango na 160 et olingo saka na bato bo kota ki ato za ko lia tala to sone bele boya bo tiki yango na niveau ni et lelo olive azoya go yebisa biso ka za na société égale na mbongo nini olive ya kana Kabila ya kana azo peso ma ara ba secte ozo répondre répondre millionnaire na mbongo banani ozo répondre diko ya ko saka na ba congolais te tika bato ala muka basala ka politique mais yote oza dignité yaka ko lelando ozo lelelo après na za ko yebisa okay lokolo yo memi makambu ya ministère oye na ngona plateau na ko yebisa ministre wana mutu abozo mériter ba sanction puisque chose a un problème na kati ya ministère na okende nango na justice okoko ya na plateau te et ça qui est indisciplinaire et musala wana ko yebisa penza ministre wana soki penza ala azo mériter ba sanction merci madame na zongi epana yo il fallait na sokola bosoto nyonso ekolekana na kokai kolekisa ngo te na za parti présidentielle OK toke ikas mutuna na yo moi que obosena maloba onga na fallait na sokola mama kusele kala bato de pesa zotinda la bato tellement canele kio na maloba pesa zotinda na plateau obosani te madame kala bato de pesa zotinda na plateau ayebiso mutu na société à soutenir yo merci madame na yebisa yo ke Kabila kotika la kozonga na pouvoir te soki Kabila zongi na pouvoir na Congo vomi abota malisusu lokola mwana ya sika mais Kabila za dignité madame pona nini nazolo ba Kabila za dignité to yoku tu ba constitution état yo te yo kaka ngana kokota la constitution te ngani fabi sata loi mon côté Kabila za free moko epola ya mabe mo bomi ya bavia ba congolais lelo soki oza lelo za bozo tambola piéton de moins zo tambola piéton à cause ya monsieur Kabila 18 ans ya minyokoli atiki biso na esika moko boye woto kokai kondima te 3 ans ya 18 ans à comparer ozana maloba toko ta maman deuxième question maloba ka ipana yo kaka bavion ya Congo Airways Kenya a retiré bavion na ye noko musu elobi insolvabilité bafuta kambongo bafuti nyongo te amoni délai apesa ki bongo ekoki aye kozwa biloko ne adefisaki bamusu balobi pe o mwa makambe bele pesa na se yo mutu za maloba. Merci beaucoup madame nakoko yebisa yo ke makambo ya bavion ya Congo Airways ezalaki contrat na gouvernement congolais soki dire ya contrat ekoki
bamoni ke esimbi te baretire bavion na bango. Mais awa naza koyebisa yo madame naza koflatte muntu moko te na kopakola muntu mafuta te. Toke kasi omoni na gouvernement wo tozana yango naza koyebisa Jean-Michel Samalokonde esikazali makambo oyo tokokaki koloba bande kwa kabilo ba premier ministre na biso le warrior premier warrior oyo lelo oyo ezana ba incompétent mususu tala biloko kabila tikela biso atika te eloko moko te ndozo mona wana bato ba wela avion madame image wana tika na comparer bato ba lo bakateke tant tozolo bana 3 ans boko kite 3 ans tokokai ko sa to ya na nyonso mbala moko puisque tozala na ona IDPS non oh bazo wela avion ezana régime na bino madame régime na biso ezana régime na bino na gemena régime na bino batikeli biso mboka oyo bazo yebisa biso kabila zo machine ma politique Fati asal 3 ans au régime na bino tika kabila fa ozo tika kabila kimyate o tika kabila kati o eza régime na bino répondre tokei madame naza ko yebisa yo ke d'abord ezana ba ministre ba ko sala musala na ba ministre ba ko sala te baza ba incompétent neti nani wana le vrai ministre ou quand même à travailler ministre ya finance Nicolas Kazadia ko sala musala mala batika ye coup de chapeau Kazali Kazadi vanda mais sikoyo yo kanga ministre ya transport yo kanga pete wana famille politique na bino te mais madame nazo répondre yo zo lianga ministre ko ya ko botola ngai sima ozo kumisa ebe wana bilongola wana famille na yebisi tika Kazadia ko sala musala azola la te azola muka butu moi akosala musala na finance tala mbongo ebele kuna Kazadia akosala musala soke kokose makambo ya pesa mbongo boy alingite yakana ba facture yebisanga eloko lingo son mbongo ebimi apo toza lokola sele ya la bulité wana avanturier wana kenda wana nako yebisa yoke ba ministre o ba kosala musala te ba incompétent on a ozo senga bango démission na bango ba konyokola ba population ministre ya transport ministre ya économie baza bato bakosala soni makasi na gouvernement wana so totali eza bato ya famille politique madame naza koyebi ngai na kotela ka motu te naza candidat na 2023 soki naza côté ya pouvoir o ezo marché na lobaki o ezo marché te o ezo marché na lobaki ezo marché naza koyebisa yo pona nini na lobi ministre ya transport tale belé ya bato ba déraillement bato bakufi bato bakowela transport na tongo eza na prix mususu na pokwa okoyoka prix mususu na tongo ekoza na 500 na pokwa 2000 francs bambouteillage na nzela babise yebele tozo mona eloko zo porter te nini kozanga koyeba ya ministre ya transport ministre ya transport ba train ba mitu ya train wana ba yenango est-ce que atalaki ba rai wana bande tikalaki ba ne kabila tikaki est-ce que amona ki yango eza bien po ba train tambola machine ma politique merci na ozongela madame ministre ya économie akosi bino Chanchar Mbolongo Ekoya madame nazo répondre na bato bakosala musala te puisque utuninga makambo ya avion mais la so nazo yebisa yo makambo ya avion wana soki lelo babotoli biso ba avion ya Congo Airways auto ba récupérer yango eza isuste eza incompétence ya ministre ya transport il fallait expliquer ba congolais nini ezali kolekana yango wana lobby ministre ya transport na ya économie ba démissionner bazo sala busoni na kati ya gouvernement sama le compte a retiré confiance Edmond Izuba ba avion mi baleke que reste-t-il encore na Congo Airways? Bon, merci beaucoup. Namo inde quoi dénoncer mauvaise gestion et je pense que ça peut na cadre wana parce que avion wana yaki en leasing, c'est-à-dire et yaki en location avec option d'achat, ce sont des Embraer 190 tobando matango petro mais sur taliba flotte wana ils ont maintenu organisation kenyane, c'est-à-dire même bas pilote bazaki à Kenya, même bas hôtesse ezaki à Bango. Alors moi j'ai enquêté sur ça. D'abord, justement, Jean Obadosa Nakati Walobi, la collaboration ezaki étroite entre le président de la République na Uhuru Kenyatta. Donc, avion on yaki sur recommandation, il y a président kenyan. C'était prévu pour 6 mois. Et dans les 6 mois-là, la RDC a sombaki 2 avions. Alors,
Bazui, pilote congolais, il fallait qu'il y ait ça là, je pense, les termes m'échappent, c'est en anglais, ça va être trekking. Ça là, rôder et puis s'adapter nango. Tangu, avion, il y a Kenya Airways et Kozonga. Mi balé wana basombaki et yé malama ko remplacer. Et ça là même un projet moko, il y a faut changer combo entreprise. Ça dit ça bangé ça la ngona ba nouvel avion. Mais et ça là que toro ba subitement te contrat ici ba avion o ba laka ki wana yete. D'où ceux qui bolingi ba avion wana etika là. Il faut beaucoup de négociation. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut Congo Airways Abisabiso 2 avions Basombaki. Basombaki Airbus, je crois 2 Airbus. Il fallait pas expliquer biso avion Basombaki en septembre. Parce que ça a été dit au Conseil des ministres. Ba annonça qui yango. Ba avion wana achat ba avion. Ba annonça qui. Non, c'est mais au monde en a été. Il faut au moins il y ait une communication Abisabiso. Où se trouvent ces avions et puis na ba pilote ba kenda ki pona komeka kokumba yango formation. Deuxième chose c'est que ba avion nyonso matata sombaki ba misusu ba kangango pona insolvabilité et zoami na ba pays songolo pakala il y a au moins 4 avions ya matata o possibilité zali okela biso image ya Gemena. Ouais, o ba sombaki et zoami na ba entrepôt misusu et kendaki pour la réparation ba sengi mbongo na gouvernement ba futite siko ba occuper non seulement parking et zaraso ba réparer bo futi mbongo ba libérer avion ezongi et puis bango ba réparer ba futa mbongo te ba avion na tilelo et kangama donc totika la kaka na avion moko Lumumba nami baloto bakoto donc eskalika moko donc avion tika moko alors sozo mona ba image ya boy ngape nakuta na nango ezaka ba yo po wela ki oui nakuta na pe nango ça veut dire quoi moni bandeko ba wele l'avion wana ba roye biso nombre ba jour ba sali wana ba zela avion ya kate toza ba société ba société mi balé ya makasi tozali na moko o elataka rouge blanc toza na mususu o ya mboka o abengi Congo Airways pona osala publicité te o ya rouge blanc wana eza ba privé ba boya na bango ko kende neti ba kota boye depuis ba kitsa ba prix ba boya na bango ko kende neti ba mboka ba ko sala ba vol moko domestique ba tikala na ba axe prioritaire na ba principe ba axe principaux o ba ebi ke so ba tie lelo vente ba billet ba ozo totalité ya ba tout ba place nyo se occupé do ba kendaka Goma ba kendaka Kisangani ba kendaka Lubumbashi on est ba Gemena boyo ba koma jamais au monde na bango ba ye il y a encore 2 jets il y a ba privé yango wana pe ba ekoma ko aider mingi ba autorité so moni autorité qui ya répondre na urgence mort à l'intérieur à louer jet wana oui à louer jet wana et bi ka débourser bon ba vol commercial bandeko wana na compatir na bango parce que ngamo jamais été victime na Kananga. J'ai passé plus de 2 semaines en train de rosela ba avion ya raté jour kaka avion et yaki tu vois le même comportement là ndenge batu nyoso ça dit passe baebi te soki avion wana non e ko nombre na bango bien que ba moni bazala ba go pass bazala ba billet d'avion na bango ba somi ba la carte d'embarquement mais bandimité que avion wana ya mukie ya entreprise auto mona e ko kabango nyoso donc c'est la peur stipeur mo reçu bango ba non tokende tout ça maintenant ce qu'il faut faire c'est de pousser le gouvernement à y avoir ça clairement. Parce que tant que quitter ça a pris, ils avaient quand même soulagement. Négociation devant le ministre de l'économie, alors non, il faut qu'on applique le prix aux arts réels. Ok, tondimi. Mais l'entreprise, il y a un bazongi si ma batali. Babiloko o banda on peut ça va na 4 avions et que ba balia ali souté. Ba on peut ça va tout, moi ma ikara ya mukie et puis sili. Donc balongola makambu mususu oyo ni client a ko bénéficier nango. Donc non seulement ba réduire ba nombre de places ba avion na ba kende mais aussi
sali le rôle c'est venger contre l'État, décision où l'État qui c'est impopulaire dans le secteur. Moi, j'ai une question, moi, Alain. Machine ma politique à lobby, oh, ils ont résultat il y a 18 ans, oh, Kabila Sali. Bazo, ouais, là, avion, on dirait, bazo, ouais, la Transco, et Kendara Kingasani. Mais, Mokani, machine ma politique à bien, ils ont résultat il y a 18 ans, Bino. Bon, merci pour la malobo pesinga, madame. Il faut naïb sandeko Daniel Kabeyake, il faut azalana respect. Envers mais finalement, nous balo. Envers. Répondre à la question. La question malobate pour répondre. Machine ma politique. Non, c'est ok, répondre. Joseph Kabila a un droit à coller plainte pour diffamation. Outrage à l'autorité. Ozobenga sénateur à vie, mais ozo lega na télévision pour na ko finga yi. Ah nini. Alain, répondre. Obengiye mbuma ya kopola. Mbuma ya bomi Congo. OK. OK. Je comprends. Na avions EKI. Congo Airways etikali na nini? Nazo pesa ba fait awa ya ko lakisa ke soki lelo avion ezali na Congo ezali carence ezali incompétence ya ba dirigeant ya IDPS, incompétence criante, n'est-ce pas madame? Yo oye après avoir causé l'opposition 37 ans au commun à pouvoir au moni ndenge bakamaki mbonga Joseph Kabila oyo kabe azo sur la télévision asombi 4 avions na matata mponyo lelo avion wana politique ya malamu ezate bazo kena ba règlement de compte ya ko sanctionner batu n'importe comment na centre na bango alingeti ndeko izu bazol bandelo mais il faut qu'on rappeler ngo que toni mo bazo récolter n'est-ce pas départ ya Kabund ou azalaki arrogant lokola kabeya avana ko menacer ba kabilisme lelo akimi yemoko biso na Congo et ça laisse ekosunga yo répondre alors bazo sanctionner n'importe comment batu bazo ya na objectif ya koyiba parce que ba comprendre que na côté ya président ce sont les dépassements budgétaires chaque mois, c'est-à-dire que dans la logique ya ko détourner non dans secteur non ça bazo détourner aye na mesure moko impopulaire, il y a juste prix. Je suis économiste de formation. Tant que politique, il y a un billet d'avion. Au sommet combien d'avions? Après conseil d'État, conseil des ministres, que va sonner avion de résoudre auto le bawa. Mais c'est quoi ça? Mon collègue ko avion wana na Kenya. Ba ya na ngo avion mi balé. Ba IDPS a mobilisé qui? Ndeko nanga nani? Kabuya. Secrétaire général Azali nazaka na yeto za na message à William Panam mais ceux qui sont honnêtes Kabuya ndenga kenaki na aéroport ko sala publicité pour avion mi balé moko ba komi comme Etienne Tshisekedi moko ba komi comme soki ya nani que to somi avion le losko ba Kenyan ba zui avion ba botole avion na bango na kombo Etienne Tshisekedi ba Kenya na Kenya Congolais quoi comprendre kombo Etienne Tshisekedi ba zui ba Kenya na Kenya. Si quoi ils ont comme un problème que billet équité, bah toi sombi produit, mais avion est transporté partout exaté. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la loi de l'offre et de la demande. N'est-ce pas madame? Demande est commis et matima kasi, selon les économistes, la différence n'a pas tout dans la télévision sans cursus intellectuel. Et ça que offre et comme un avion. Demande à la population qui va voyager, à combien de belé, ce qu'on est commis que avion ce qui est commis, batubaye et belé bazo là avion. Congo Airways ko déclarer ce qui est faillite. Non madame, bazana nyongo ya 32 millions de dollars. Kabila tika 4 avions sans nyongo. Tu sais que d'ailleurs avion no ministère te kufi. Avion tika limoko na nyongo ya 32 millions de dollars. Ndeme moko Kabila kuti Mumbutu atika biso nyongo e belé en termes de milliards. To futi mbongo wana nyonso ya crédit ya kala to tiki mbongo na réserve de change tu sais d'ailleurs 3 ans seulement ba a comme ko def ça to comme déjà na plus de 5 milliards ya nyongo, c'est-à-dire que nous sommes en face des incompétents, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir, n'est-ce pas, gérer la République. C'est pourquoi nous avons dit que je ne veux pas tomber dans les insultes
Oyo nde Ugabe Azosala envers mon autorité morale, mon président national. Si je suis passé. Allez répondre. Machine ma je trouve l'importance ya kotanga na vie. Même si on est à l'université, nous en même na mesure ya koyeba, ce bazo lobeloko, qu'est-ce qu'il peut dire. Maintenant par rapport madame, il y a déficit avion. Ezali sous-soutien na Congo Airways, ezali incompétence notoire. Il y a gouvernement, il y a Félix Tshisekedi. Et donc, le lot qui t'ose dit. Binoté. Non, ezali binoté, madame. N'a pas fait 4 avions totikaki. Bango baye avion misa pe kufi. Natanga nanu. Totika na avion moko, bazo we l'avion ba kiti billet sans avion. Et donc, madame, wana débat exact. Donc, tala neng bazo we l'avion. Bazo we l'avion na aéroport. Tomoni. Et loko ya bolima. Allez Tomoni. Et moi vana ba. 30 secondes pour yo zaki victime déjà ya makambo oyo. Maintenant là qu'est-ce kufa. Congo Airways ko déclarer peut déjà en faillite parce que quelqu'un est loko moko. Nini machine moko. Ba non ça qui Air Congo. Siko ba non c'est déjà Air Congo. Oui, na ba conseil des ministres. Siko na ba na kamu to ko accuser siko nani. Non, na minito yo responsabilité. Votre qui pas répondre. Na minito yo responsabilité eza na mutu ya ba dirigeant actuel parce que adage moro lobaka diriger c'est prévoir. Tangu mokondiaye ba pesi rapport oui justement ba pesi rapport ya ba avion ce qu'il devrait faire avant tous avoir juste prix au ministre à l'économie ba qualifié incompétent awa Ye aluki ndenge nini akoyi komate ba autorité ba pardon ba to ba travailler domaine privé en matière d'aviation bango pe ba silika na bango donc société à rouge blanc wala ndenge ko aider mais société ngo pe e boya nango bat ba comment voyager na ba Fokker moko mamanga na utaki mbandaka na kedai petit na boyende bo mati na Fokker boyebite soki borokoma bomona ndenge biloko ezofongwama bakifukana na bafokker wana donc ozomona et puis bafokker wana eza bafokker russe bafokker moko ya kala oyo elise ezalaka na olibanda donc vous voyagez à vos risques et périls. Donc il faut l'État congolais, gouvernement bazwa un sérieux problème. Merci beaucoup Edmond, merci beaucoup. Mardi 22 mars 2022, bonjour Liga, botanga nanu constitution ezali na article oyo ezali kopekisa ancien président azonga sima il y a plusieurs années. Je sais pas, je n'ai pas compris la question. Exacté. Okay. Bonjour Liga, yebisa de pes bazomona te que soki mama Olive atongi hôpital na mboka na biso ezali malamu kasi bango na 3 ans batongi ba hôpitaux combien? Wana machine ma politique. Na ko répondre te. On peut répondre. OK, pour la respect, on continue. Tozomona na bamboka lokola États-Unis, ba sénateur to ba ancien président bazali kozonga comme bazali kozonga ba candidat pour na nini bisote. Botangela biso article oyo ezali kolobake ancien président akoki kozala lisusu candidat na constitution na biso. Exacté. Likambu ya kokamwa Edmond azali kokote la Transco contre IGF nzoka biso ba agent ya Transco tozali ko souffrir makasi. Edmond ba agent ba biso kote la IGF ozo kote la ouais, bon. Transco. Non, on répond dans la conclusion. OK. UDPS alobi Kabila abomi ba université nyonso bon tolingi toye babango babongisi ya non bakomi babongisi ya wapi pe batongi nini UDPS ayokisi papa Chichi Soni pe basuye image na ye ezali Soni batika Kabila kimia. Daniel Liboso oya na TV tangaka po banda obandaki opesi ata réponse na question bazotu na yo kaka Kabila Olive basali onini. IDPS ayebisa biso na 3 ans basali basombi combien nini ba avion pe tozali na ba compagnie aérienne boni.
On nous répondra. Ezali soni pona régime oyo ata avion mon côté pe batu bazali ko welela loko la transco to taxi bis. Maman Laetitia ezali mawape pasi au moni pouvoir ya tu les gelou batu bazo welela avion na Gemena loko la 207 le peuple d'abord makambo ya mikolo yo makambo Ndeko Zulu, l'homme le plus genré de la presse congolaise. Makambo ya mikolo Bichilix mode na bandal. Oza message ya Ndeko Zulu to benga na 085 27 77 966. Basalinga si na régie que no canal presse pour na mokola lelo et sili. Je pense que non peut se pas moutouté. Merci beaucoup na machine ma politique. Merci beaucoup Alain. Merci Edmond. Je pense ce qui Jules Boulembi, je suis bandal à côté bien. Je pense na ozong la bino avant fin du mois de mars et puis ou peut-être on clôturer le mois de mars. Merci beaucoup na téléspectateurs nyonso. Je vous retrouve ce qui ndeko Jules a sanctionné à malam. Au revoir.